Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, miroir de l'institution de la République démocratique du Congo, Monda Ekolo, magazine d'actualité, Simbi Masolo avec impact dans l'idéologie, dans la capitale Oyo, Bandeko Bozola, partout de Sira Bozali, dans la ville province de Kinshasa, dans le Congo Brazzaville, dans la diaspora partout de Sira Bozali, Botika ete Kibia Kolonzambe, Etonda O, Mabota, Mabino. Journée à l'élo, c'est une journée moko spéciale, Tobeta Masolo. Il y a inondation au Kabola, Tchangou, na le reste, il y a ba district de la ville province de Kinshasa. Pourquoi on a dit Bogo? Parce que parti Oyo et Kabola qui m'est dit Tchangou est moko isolé. Le reste, il y a ba district, ils ont quand même, Bissika moko loko la Moamba, Funa, le Kunga, il n'y a pas de problème. Malgré tout, il y a côté P, il y a pompage Zanzela. Na saba ikuna bababi mabangi kwei makasi to zu peut-être élémenté et par conséquent to singa bande relation kota pompage bolanda rabiso bon mais continue sur ba voice ya bino ba koto okuna ba message ba koto to yeba qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que bozaka na denzela nzela ya sola na nzela ya se amai bon nzela samai babi ke kuna vraiment mabangi kwei tandis que les denzela ça qui na embouteillage makasi bon to yebita sikoyo nini bozali ko vivre mopanzi wana tobeta masolo ndenge nini ebale ya njili etondaki meke ekaboli Kinshasa à deux parties 5 communes nde ezaki vraiment endommagées entre autres commune ya Limete quartier Salongo Ndanu ozwi Kingabwa ozwi kota première. Deuxième commune, eux sont endommagés. Ils allaient commune à Matete, aussi quartier des bonhommes, na côté de Maziba. Quartier Maziba. Troisième commune, aussi commune à Kessenso, aussi quartier Tchad, na quartier Dingi. Dingi, il y a beaucoup plus de appels côté c'est là. Maintenant, il y a qui se stoppé, à Dingi na quartier naïe. Aussi Massina, aussi Petro Congo, quartier Vallée. Naba ndako eza zinga la bord ya rivière Njili. Peut-être kozwa commune ya Njili, quartier 8, naba quartier Oezali zinga ozala tout ya rivière Njili. Donc 5 communes ezaki endommagées. Ndenge nini mai etondaki na rivière Njili. Biso monde ekolo jusque là to condamner motuté. Parce que c'est une catastrophe purement naturelle. Tu dis que même les États-Unis, même l'Europe, même là-bas, Asie, nous ne parlons pas. Et ça, la macatro. Mais dis-moi, et rappeler, qu'on réfléchir ensemble. Parce que le cas pareil, c'est un peu trouver une solution. Chaque fois que l'école, école, tu as des bêtes à monter le baquet. Tu as des moussala à Salongo. L'autorité en Boka Bozaka, au fouquet, au moulin pour travailler de manière que Congo, la biso, tu as la biso, et la kitoko. Mais c'est comme si, tant que le bac, même là, tu as un embouteillage. Oui, comme un monstre. Et comme après ma tueur, bon, mon rappel yango, mais jusqu'à là tu trouves la solution té. Mais bota lelo oyo, bandeko o siko lelo oyo, ba perdre la babo moyina ba parce qu'il y a même des pertes de vies humaines. Ba matériel na bango. Biloko ndenge et baby. Na catastrophe naturelle oyo. Mais l'État congolais a le devoir yako sunga bandeko wana. L'État congolais, la Bible, l'État congolais a le devoir de Kosunga Bande Kouana. Et jusqu'à présent, il y a même d'autres frères et sœurs, oyo, bah ça même pas la possibilité de provision dans Ndaku, mais bah quand même le deuxième et troisième niveau, moi qui t'ai laissé, exacté. Et bah pays où ça développé comme un hélicoptère de Kitaka, et Kitaka, et Mataka pour récupérer la Batouana. Mais biso oyo, jusque là, difficulté, Eza Makasi. Constant oyo, biso to sali biso Monda Ekolo. Première fois, tout le monde la catastrophe à la République démocratique du Congo, beaucoup plus dans la ville-province de Kinshasa. Depuis Tobotama, Mbala Liboso Ngai, Alain de Wala, Ajoula Kominango, Namona acte à Salema. Ok, Moutozo Katissa, na boulevard Lumumba, Kanzela Moko Oyo, Batike la Biso, ce peut attendre à Beljo, ce peut attendre à Mobuto, Skino le au Kassa boulevard, voilà, Maïti na Moutolou, Maïti na Moutolou. Nous avons la carte à boulevard. Maïti na Moutolou. Pe ezala bande comme sou ebele balalaki na nzela basaki moyo ke na bandako na bango. Mais ba mi tuka pe efi. Donc bloquer ma voiture na parlant même pas au ozomona ka toiture à voiture.
voici mon bima nyonso la katama et derrière bozomona ba élément au mona boka écrit mateta azali ko défiler na masoro o tozali ko botama boulevard Lumumba et comment qui na niveau moko impossible to éviter jusque là comment est-ce que bandeko bazali ko vivre surtout beaucoup plus ça na mopanzi ya des bonhommes ceux qui au longwe ozuka bana po ya manjili pour au comme ba sorte mutu ya des bonhommes personne surtout les acquis en tout cas sommes jusque là à tel point que Maï et Bouki même bah séparataire et Bouki séparataire alors tant que Bouki séparataire courant à Maï n'est pas de cannabis canam de kolanga bita ko sortir ngai nazali témoin oculaire ongamo na ndima ki labaki la carte s'appelle Maï malgré et comment qui copie ya bande ko belé pour même mu Congo 5000 francs pour Asimba yo ba bango équilibre 3000 francs abisimo le boko 4000 francs mais tant que comme il est efficace c'est pas séparataire Boukala qui o mai pasaki yango courant Maï désolé que si kawada na ko sabiloté ils ont même bateau to éviter sort à bateau de quoi kilo de l'eau et puis jusqu'à aujourd'hui depuis vendredi on voulait ebetaki qui n'est le haut la carte pour faire qui ça Maï partout ils ont bimaté surtout bande quoi Changu bande quoi Moamba ba o bazoka Maï à partir à Maï Njili baza ko souffrir Maï 3 jours ils ont bimaté le 4e jour to éviter conséquences ni oyo et kozala alors par conséquent to me dit qu'on ça ba analyse to de kotala. Donc, avant tout ça, on analyse d'abord dans niveau régie. Bon, moi, dans le maï et tondaki. Comment est-ce que Bandeko ba monaki passe de part et autre, bah, on va sortir la ngambo ya Njili, tobe ngambo ya Changu, pour que la ngambo ya Moamba, là-bas, on va sortir la ngambo ya Moamba, bah, que le Changu, derrière les bisikana et comment on réveille après ces plateaux. C'est parti la régie. Voilà, de retour sur ce plateau exceptionnel Monda Ekolo, magazine d'actualité. Surtout ça la analyse mon cœur. Qui chassait en 1980, qui chassait en 1990, qui chassait en 2000, et ça qui chassait en Bakati. Et d'ailleurs, on va voir qui chassait en 1980, il va clôturer, il va mis dans la parcelle. Il va mis dans la fleur, il va clôturer dans la parcelle, ou dans la parcelle propre, ou qu'il y a là, au moment où il va poilu wana. Et ça qui vraiment, c'est quelque chose qui va mingi. C'est vraiment polélé, boulevard Lumumba, bambouché chez Zala, mais tant comme en 2000, 1990, comme en 2000, jusqu'à nos jours actuellement, 2025, en tout cas, population et l'équipe de la ville province à Kinshasa, de façon moko, de niveau moko, impossible. Population et l'équipe parce que bato qui m'a mboka, mboka o ezala ke mutu falunga Kinshasa ake mboka, akolia bien, akomela bien, mutoka uti mboka, aye Kinshasa. Azo bayani ya Kinshasa nzala mais le oh batokoba okima mboka bazo ya Kinshasa ba cause nango sikoyo le quoi bato bakimi ko fona ba village bato bakimi partout ba ko fona ya Kinshasa le oyo Kinshasa bato ba komi ebele ba espace vert surtout ezala ba espace vert réservé le oyo ekomi habitable bato komi ko vanda kuna ba bisika ezala lokola ba lié moka ba rivière. Aux gens qui sont interdits, ils sont tongatés. Parce que les gens qui sont même aux alentours, il y a rail, il y a on a traité, il y a des métiers pas ma awa. Côté ba ben ngolo le oyo. Côté ba ndeko ba rebelle bele wana, ba bele tout. Et comme il n'y a pas kajuma, ba to tonga banda ba zo vanda wana. So OK même le ba port na biso kuta ke ba tumi ba tongi même banda ba zo vanda banda ba 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 anga ba zo vanda. Mais bande kola tozo ça ba analyse tozo yebate na bitongela mwanza wana bazo tongaka est-ce que l'état congolais amona kabango te l'état congolais amona bango te to yebite ba service ya urbanisme na service ya habitat na service ya environnement si réellement que ba ça misala bango ndenge segeli na niveau national to na niveau provincial. Mais ça, il faut un service, voilà, tout le ministère, voilà, aussi ministère, il y a environnement, aussi ministère, il y a habitat, il y a urbanisme. Tu as habité Moussa Mazo Salaka jusque là. Parce que bande quoi là,
On va se mikanda ba tonga banda ko ba bicycle local espace vert na bicycle za ba rivière na ni réellement après ça ka bango mikanda pour ba tonga la bicycle wana. Est-ce que ta ba tongaka l'état amonaka to amonaka te en commençant par des bourgmestres, en commençant même par des chefs de quartier. Bicycle ba quartier les ali ba mona ba tonga. Est-ce que ba information et comme ba bourgmestre na bango so et comme ba bourgmestre na bango. Est-ce que et comme après niveau ba hiérarchie licolo? Si oui, n'a pas après ça bango mikanda. Et pourquoi l'État yomoko l'État? Tu éviter. Pourquoi on autorisé par de l'espace vert? Là parce qu'il y a aux interdits à Tonga, Tonga. Pourquoi? Où tu combien il y a l'État dans Mboka? Oh, l'État oh, a ébali l'État normal, là l'État moko parallèle. Pas si tellement les cas qu'il y a trop. Bande comment parce que le aéroport, bah c'est là qui m'a aidé. À tel point que Eka musaka na mboka oyo ababike mboko pe amoki ndokeza makasi. Kolongwa Kinshasa Brazzaville na canal rapide ezaka $25 bato katsa ba yebi yango. Mais pour Olongwa Bichingo Bila okobaka na Kinkole so ba ba ke aéroport de ba préféré ba ke nazela ya ebale parce que ba njima ko le canalisalité. Kolongwa Bichingo Bila pour okobaka Kinkole na ba canal rapide $150 à $200. 150 à $200. Tel le niveau émitément. Il y a Congolais. 150 à $200. Moutou alongwa Bichingo Bila pour encore qui colle. Mais $25 moutou akatsa. Dans le pays moussou pas qu'il y a pays moussou. Peut tout les salema. La présence il y a ba autorité à Mboka parce que Bichingo Bila moutou encore sa bisoté. Bichingo Bila ils allaient bien surveiller les frontières. Bichingo Bila, ba service union sur l'État ou la sécurité est en akati. Tant que vous fout à $150, $200, la Bichingo Bila, c'est ba service tout basé na kati va aller concerner parce qu'il y a ndambo. To lingi ba congolais, tout so bon ba congolais. Problème il y a pas si o esami na kati. Il y a boulevard Lumumba, beaucoup plus na ma njili wana. Solution nous et mon invité pour le sunga bandeko ba le kola, na ba quartier le kola, na Salongo Danou, Kingabwa, ma première rue, la quartier lokola, des bonhommes là, quartier Maziba, la quartier Tchad na Dingi, la Petro Congo, na Bandeko Zinga na ba vallée. Aussi le Bandeko ba quartier 8. Son seul bonne solution mon côté. Ma trop bien ko bomba si Bandeko o bazo ke le lokola ke ba voyage ba ke ba côté ba aéroport, comme bazo wali sa vol, o be maye, banda, Bichingo Bila, tiki kole $150 à $200. Et bon moi si ko bana oyo parce que quand ça va tout la main njili voilà pour me mon kongabi 5000 francs pour kanga bango pourquoi pour beta bango pourquoi na mona misolo ba ko mena yo tu sais ba 5000 francs les kebele oh l'état azo mona terre ba $200 et ça catastrophe mo purement naturel na déjà purement naturel to ko condamner mutute mais il faudrait du moins interpeller biso to ba comment est-ce que serait la biso to kumba masolo ya mboka o kitoko to que d'abord de sika oyo catastrophe salamaki na manjili to na pe ba réaction bandeko ndenge ba réagir ça qui devant micro ya Mbunda Ekolo magazine d'actualité. Papa elonga ina lobeza boye ngana chauffeur musala na biso ezalaka contenir à temps yango to se retrouver nango banda lobi na 17h outi wa place to utaki ba ville ba zandu ba wapi to kangami awa o to ko remarquer eza maille débordé et matiti likola pont Shekina Mombe Dindi nzela mituke leka ezate bata makolo ba leka te moto ezo leka te wa mezani tozaka na nzela moko entrée sortie zaka pont ya ma njili soki basala so nzela misusu mipanzi nde makambo nyonso oyo ezate et puis ba ko sala biso biloko mo batie ana prince ba benga ngo soti mouton ok eza soti mouton te eza ba ponde likola prince o soti mouton o biso to mona na ba Afrique du Sud et ba pays misusu ezala pena au mona ngo boye pesa 50 mètres o ezaka 50 mètres a o matia o kiti et ça longo eloko moko te ba bandela biso prince ya likolo banda na po matete et que quoi ya tina liberté basi c'est biso prince ya ngambu koto ya masina basi sana ya ngambu koto ya droite ya njili po nzela ebonga ka boye elo mo ezate boulevard no se de bukani on a kei côté parce que outil et outil à cause de église on miro batongi on a triangle il faut les batika ndema ndenge ezalaka bango siko mai siko toucher mur ndema
nde mai epanzani nde muna ekoti awa soki oza oboyi yango nazokende mpo nomona beke susu ewuti wapi amba etambola moke kuna tokotelema na yo te kotenga na wuti tokotelema te eza makasi vraiment eza cause ya pasteur eza cause ya pasteur il fallait que nani bakadastre oyo ingénieur na ye asali mosala bien te bamai etondaka na bamboka nyonso tu tomonaka me ya mabe eza nini toaka na nzela oyo moko banda tobanda kointerpele leta na biso sala baligne mosusu mpo bakote mosusu ntango mosusu etondi te sala baligne mosusu rien sala baligne mosusu rien chemin principal oyo towana yango ka boulevard oyo baministre bakangami biso batokangami tozopola mpo ani nzela mosusu eza te boni bofofila ata nzela ya de la paix bokeba lukandile brasserie mpo wana basala te ebukani donc nzela okende eza te atovandia donc bakonzi bayeba ke toaka na nzela te koye moko aleka faso hélicoptère voilà bino boyoki baréaction ya bandeko omoni Kinshasa eza ndenge ezalaka ba 1980 te 1990 te l'état congolais esengeli catastrophe oyo interpellé biso tokripe basite ya sika mpo eparve tokoma na niveau ya kolongola bandeko bazotonga nzinga wana mpe baservice ya urbanisme en tout cas lokoso mpe leki bino ya tro eza na bisika biso okoki kolia mpe mbongo mutu te mpo tobomisala ndeko depuis mobutu akenda longa deseye kabila ya josé kabila kabange aya félix tshisekedi tshilombo la pouvoir nanu te totikali kotonga ata cité moko ya sika te ata cité moko ya sika boke lokola bamaluku botoki basite lokola bamatete botoki basite lokola bayolo ndenge beje atongama nde etongama ntanga kala bamobutu wana basalama ya kala ata cité moko ya sika etongami te foire ya pamba kala yango ti foire ya pamba tokoka korenouveler yango te banzela ya pamba kosala même banzela oyo so tozalaki na banzela ta 3-4 peut-être côté biso bandeko banga baprofite mais biso nyonso tose focalize kaka na nzela se moko Kinshasa mobimba mpo kota changu mpo okota na ngambo ya autre district nzela se moko boulevard Lumumba botala niveau oyo tozosouffrir na mboka oyo toza initiative toza baespace ya minene ezali okele bamaluku okele bamenkau okele bansele baespace ya malamu ezali mais mpo population bakeke kovanda kuna esengeli l'état d'abord yo moko l'état wana l'état ogarantir bato koti bisika wana sécurité na bango eza malamu ogarantir bango comment est-ce que esengeli bavivre kitoko kuna kocréer bamarché kocréer baambiance oka même bastade biso ata stade biso tuka ngambo moko tocréer bastade biso bakoto kuna même entreprise biso tokocréer yango kuna zo lokola entreprise o chef de l'état kelaki korenouveler la fois passé Pepsi c'est bon ça la commune de Maluku c'est bon créer des entreprises biso bakoto kuna mpe kocréer bacité ya sika bacité moderne ya sika oyo kopermettre ke motu mosusu abota bika kuna azokolaka kuna asisia bakabeleka kuna baputo minene kuna bakabutu kitoko kuna mais soki ele bakomi baloka bansele bilo ekoma important tokomoke visite kuna mingi ezalaka nini bacimetière ka bacimetière moderne na bacité moderne tokotonga yango camp tokenda na niveau régie tous ba voice bandeko batindela biso en rapport ba émission euté kolekana parce que chaque émission to sala ka ba retomber ezala toujours bandeko bazo réagir peut tout ça toujours ko interpeller bandeko bo sala ba voice terminer ya trop ba voice ya trop appel aussi c'est bien mais beaucoup plus bo sala ba voice bo sala ba message na bino na numéro sur WhatsApp wana po to l'extérieur de la télévision et permettre ba konziba zo peu ba responsabilité ya koluka bomoko bolingo ezala kati ya République démocratique ya du Congo to ba voice oyo ils allaient bien organisés et bien traités par écrit de Mateta. C'est parti la régie. Mbote mbonda ekolo toza na commune ya Kimbantseke kumbomeshi yani juste biso toza na capitale toza na province te to na capitale mais brusquement to monaka mutu moko abimi wa fumu abimikamba moko ki aza fumu azotamba na ba policier pichani oya milangi oya agravisa kuluna na mokali awa na Kimbantseke précisément na wenza baya côté ya Saint-Louis et bakotambola na ba policier
bamona mapango ya motu to bakuti ndako ata odeplace ke matanga okoya kuta lipango bateki bamona lipango ya vidi te okoya teki so réclamer be prison donc tant kosamba kuta eza te soki ayi bakangi yo kaka boye ndenge okomisambela ndenge omikende prison donc population ezo konionga dezo se plaider mingi na kombo na ye dans mapango du jour au jour mapango bato ezokende du jour au jour damona lipango ya motu te oka esprit etindi ye ata 3-4 na veni moko ateki ndenge azona engulu pa bapolisier mo adire kutu eza te akuti ateki otuni ye toke na biro noke na biro automatiquement mo parquet prison toyebi te soki aza mwana Félix to mpe aza mwana ya fumu nini yango abimi briskema kaka boye do mapango nyonso tokomi ya ye oka motema kotinda teka na journée moko oteka 4-5 parcelles moto akoloba aza te la police population bazosécurize la police na la police toyebi te soki aza nani na kati ya mboka oyo soki mpe gouvernement moto etindi ye parla tozoyeba te. Merci papa pour nos secours na bino na sepeli mingi po biso nyonso toza bakongolais eza te ke bapolisier mpo banyokola biso eza mpo bango babatela biso mai sikoyo biso tokomi lokola bilanga na bango. Merci papa soki mpenza esalami nzambe azwa lokumu. Merci. Bonjour Mbonda Ekolo. Justement tolingi topesa mwa message moko ekomata na matoi ya bakonzi na biso ya mboka na matoi ya gouvernement. Biso toza na commune ya Kibanteke, quartier Ngies précisément commune ya Bayaka. Na kala fumu moko kikala kala yenda za chef ya mabele. Yende mutateka ba mabele onyoso sila place à vie des alaraté. Bato déjà basomba na bambongo na bango basana ba document na bango misupe basomba bateka. Bato ba 1990 bazali ya ba 80 ya ba 70 bazali. Toyoko koma kaka na 2025 awa toyoko mona mutu moko abimika automatiquement ki pasa fumu azape na famille ya groupement oyo atekaka ba mabele kala lipangu nyonso azokuta oka mutema netindi ateki okaka mutema yokotinda ateki komona ye fumu dani mais komone malamu pena ya mboka nanu pena tozo yango bien te po alinga se présenter pena te donc azoya accompagné na bapolisier ya wenza bayaka bapolisier ya milangi donc moto aza na mo adire aza te o kaka olobakanga moto oyo atozoleka na nzela bakangi yo osamba te oke mbala moko parquet donc aza deya na bapolisier na ye bakomi ka bagarde corps na ye susiati mobimba bakomi bagarde corps na ye. Bonjour magazine ya Mbonda Ekolo tata boni toza malamu nangola nzambe azobatela ntango oza journaliste ou communicateur mpona kosala message mokoboda bafo koverifie yango na basource mpona moni na kati ya video natineli yayo wana ndenge oza koakize monsieur le bourgmestre ya commune ya Maluku antuka eza place mingi na mao Désiré aza chef Bouté Désiré aza candidat na groupement Bou aza chef te Bou eza royaume te eza mboko bato bauta chef Iba auti kokufa une année passée yango famille na ye kini kopesa Désiré kokonte eske eza royaume na bango non na mito na Bou eza na 9 candidat bazoyela bapouvoir ana mpe basambi te eloko te moko lokota kombo ya promese ya liboso po ani kezala bongo. Merci beaucoup. Bon sikoyo ka ba voice ya bandeko. Monsieur balobeli na likambo itali insécurité na bakingabwa. Monsieur balobeli na ba oyo monsieur ndeko monsieur na ndipe wana so bilanga likambo ya totalaki ya chef Bou. Alobi ke ndeko avant couper cette information, il faut que vérifier en malin. Merci beaucoup ndeko. Tu as interpellé Binoboy. Ce qui réellement qui désiré azali chef Bouté et que bazalaki neuf au bakanga bango non mais l'équipe pas ya bourgmestre té eza tarte tous on a besoin na bino boya plateau écrit fond na biso plateau ya ngwana boya plateau oyo boya bisabiso qui réellement o azali chef ya groupement Bou plateau za polele
to comme bino na moté mamoko ba peut ba sur insécurité partout j'espère que ba voix ça bino ba konzi ba yoki yango to le capet to tidel pe bango ba biro ba mbuda moto to ba numéro ba autorité belambo ko to tidel bango ata ba peta kara mo na mo ki télé téléphone na ye autant appel yango pas le kaba trouver solution si ko to tanga ba message na bino message ezali belé bonjour mbonda ekolo balongo la commandant oyo bachela biso na changu ayebi musala te kaka komela masanga na kimbuta commandant a dit la changu babi ayebi musala te kaka komela masanga na kimbuta bon ndeko na ndimi na tozu message là yo mais to kosenga pe tabo si ba message monsieur ça appelle ba NT commandant oui aza mutu pe le kwa yo akota rappel de poko rappel ta sous moi terrasse moi ba sous moi bien no meli elle sous muté mais ce qui est important que ça la musala o l'état tindi à sala yango ndenge o esengeli pour que comme na njili to pe chango mobimba ezala kimia so au monde que ba bezali bon toujours prêt ya ko pesa ya ko dénoncer ya ko pesa ba information ba service à l'état ezali plus proche de la ville pour permettre ba ça misala avec beaucoup de professionnalisme. Bonjour Monda Ekolo nazako kamwa ndenge ba nazako kamwa ndenge bozako kumisa bourgmestre ya commune ya Selepo bakulula nyonso bakimi ba commune misusu baye ko vendre la quartier Marana ba Umbude eza soni. Voilà, merci de continuer message na yo ndenge lobi ke to kumisa bourgmestre ya commune ya Seleté. Monda Ekolo akumisa ka mutute. Mais Monda Ekolo alobaka beaucoup plus ba réalité oyo azui. Na ba ko clairement que bourgmestre asa magicien té. On va le connait yo salibwe. On peut si biso précision que na quartier Marana ba Umbude ba kuluna baleki ya trop. C'est de même manière aussi essayer de dénoncer ba kuluna wana. Parce que kuluna la na se balete. Alors la paix na zambate. Ataka na banda ko to bimela. Tant yo bi que moi na intel asa kuluna dénoncer pour que information est comme la bourgmestre fait bourgmestre na ba service de sécurité ba ko luka ba kanga bana wana. Mais si vous avez dénoncé bourgmestre parce que bourgmestre, même chef de l'État n'est pas un magicien. Il faut au moins que Bissot population sous Narabango, donc on peut savoir une information beaucoup sur et à temps réel pour que permettre ma service de sécurité va servir à Bango de serrer. Merci vraiment Toyambi. Merci je développe comme il y a bourgmestre ya commune yang Sele. Bonjour Monda Ekolo. Awa na commune ya Ngaliema na Sangamamba courant exaté. Eza nini vraiment? Question directe et pas ya autorité SNEL. Vous pouvez ça quitter ça Sony. Vous avez vraiment qu'on soutenir le chef de l'État. Vous avez même pas qu'on ça ou bien qu'on parvenir qu'on peut ça courant dans le quartier moko pendant 48 heures. SNEL. Quartier quand moko fait pour ça quitter ça vous courant 48 heures beaucoup caté. Bon démissionner quoi? Pas le quartier chinois la tête ça SNEL. Bon tout attendre sur ça qu'on le cabis soit congolais. Parce que ma expertise la bino oh aux titre de doctorat à l'université Sorbonne, à l'université Waterloo, so wapima expertise moko eza na ngote bo ça la Sony. SNEL depuis mon bout à Kenda kilo le oyo. Ça passe ba toi faire journée pleine na courant. Il faut moins quand tu fais 4 ans. Passe dans mawa. En plus ba pareil ba te kufa, bo futa répéter. Bonjour Mbonda Ekolo. Biso la quartier 13 Njili baza ko kote la batu na bandaku na ba criminel na kati ya butu na se ya banvula. La police dans la quartier 13 na Njili bozo ba responsabilité la bino basi ba sivino ke ba criminel bazo kote la batu na quartier 13 na se banvula. Koto ko moi mi koleki to la sabe bien mingi bokanga ba criminel trop kuna bokanga ba kuluna trop bosara misala na bino. Maintenant ce qu'on intervenir encore bo redoubler encore ba effort pour que et permettre bo continuer ko traquer ba individu to ba civique basé belé. Bonjour Mbonda Ekolo. Pour le copier ce message, il faut qu'on vérifie la source. Est-ce qu'il est désiré à un chef Bou? À un candidat dans le groupement Bou. Bah chef, bah 9 candidats. Pour pas chef, bah 9 candidats. Merci beaucoup. Bah préciser, le groupement Bou, bah 9 candidats. Bah chef désiré, Azali chef outé. Alors chef désiré, tu as dit que le Cameroun, bah tout coûte pour tout ça émission moko spéciale pour que Bandero va convaincre si réellement que vous allez au groupement Bou. Bonjour Monda Ekolo, papa Alain. Yango motema mabe oyo eza koleka na République démocratique du Congo ko banda ba konziti na petit peuple.
kobanda bichingo bilati kokoma na kikole na futi $150 ba misusu $200. Est-ce que tolingi vraiment mboka oyo ngai mama Jetou nazalaka na Belgique. Mama Jetou abana ko voyager mokolo dimanche tellement nzela ya boulevard ekomaki inondé na mai azwaki beach azwaki kano rapide na beach ngobila po akita kikole simazonga aéroport kobalaka ka beach ngobila tiko koma na kikole afuti $150 pe bande komso afuti ba $200. Pourtant niveau yanga tout dire que kindo ki vraiment zakata kongo za motema kaya bato nini tolingani te biso moko motema mabe eleki makasi. Bonjour Mbonda Ekolo. Tolali libanda lokola ba réfugié biloko e baby pasi ngai mama aimé balali libanda lokola ba réfugié batalisi ba considérer balali libanda lokola ba réfugié mama aimé toujours kabola mawana bino parce que ezali catastrophe mo purement naturelle. Bonjour Mbonda Ekolo ezambala ya liboso to mona mai ya boye na de bonhomme to sengi na ba konzi baza solution ngai ndeko Riki Lokole. Parce que vraiment c'est normal ba konzi il faut faire solution parce que na ba mai ezobimate soki ko za moya ko luka ko usama wana ba système tout boyebi kaka to bi ke ba tamaye boto na belé ka ba titre mine bo luka po pesa solution estika de manière que mai wana e ka rapide ne to mona ba mikila poto. Bonjour Mbonda Ekolo la quartier Tchad. Maman moko akufeli bana mibale pasi makasi. To présenter ma sincère condoléances na biso. Maman akufeli bana mibale la quartier Tchad. Surtout ezali en rapport ya mvula e utaki ko beta. Vendredi samedi bientôt. Bon reteli ke mvula na beta ki pesa mingi. La kicha se banaki de 19h ti et aussi la samedi na 12h. Mais la Congo c'était des beta makasi koleka. Yango ndé sala ke manjili et tonne dans ma case bon et bouki même route nationale numéro 1 côté Kasangulu bolanda comme la chaîne télévision sous partenaire bon moi comment est-ce que le bébé saki banzela on donc l'état congolais il faudrait aluka a trouver solution na problème oyo. Bonjour Mbonda Ekolo ngai mama Musinga na teka kabale kaye ça fait 7 jours courant exacté na yebité yango na lesa kabana signal aloke la biso mawa aloke so mawa dans la quartier dingi na commune ya Kinseso. Signal salam sa ki toko taloka mama oyo ateka balé ka vi frango la bana ba so là. Donc courant ya quartier mais ba futa ba facture na bango. Salam ba signal. Bonjour Mbonda Ekolo. Maya boye to monate quartier de bonhomme ba rue nyonso na quartier balé. Catastrophe purement naturelle. To senga bandeko bon ça fait l'initiative on s'en rappelle ba salongo et le ngolo ba beaucoup mais ça va toujours debout bon que même ba salongo quand on ba pa ou ça ba salongo créer ba caniveau ba bala pour permettre ka mais sur côté e ba pe côté mbola kitoko talo ka loka bo salami to bité ba de vivre bien mais to bité zambe à likolo alors comme ma passe que so landika ka mboka na biso na makamo option za ko ça passe mingi koleka. Bonjour Mbonda Ekolo après kozina oyo ba solution ezanini voilà interpellation pa bakonzi badeko bazinaki na mvula oyo la mai oyo basengi ndenge ba baby ya biro la bango biso bakufi nini l'état akoko réserver pour la bango biso ya biro to kotala o l'état akosala parce que l'état pe sengeli ayo kama la bandeko o bazui makama na catastrophe oyo. Bonjour Mbonda Ekolo tomona ki présence ya Diabanza na vice bourgmestre ya Matete na ba notable. Merci beaucoup. Voilà ça puis la quartier nini na commune ya Matete na quartier de Bonhomme. Merci beaucoup. Vous allez information après Sibiso. Bonjour Mbonda Ekolo pour la ngai solution eza bakanivo eza bouché na salongo et sale makate. Oui, bakanivo eza bouché ça fait aussi parmi ba solution autoluka. C'est à tout moment to doit to kira bakanivo na biso peut ça ba salongo pour la combattre là. Bisira oyo tozwami. Bonjour Mbonda Ekolo. Des jours ya mai to moni pasi et bongo bandeko na biso ya Goma bazalaka ndenge nini bavivraka ndenge nini ngai dodo. Voilà ndeko dodo ali akabola passe na bandeko bazala pa côté Goma bandeko bazala côté ba côté to ya partie est mboka la ba guerre oyo bomoni ka 2 jours auto kemika comme 3 jours au moins autres bataki ça no monia de toto la passe so atuli bandeko bazala kuna na ba guerre wana passe ba mai kolia bazo vivre ndenge nini botanga passe au moins 2 jours 3 jours oyo autozala ngo sikoyo la bande quoi c'est comme bazo subir ngo le 30 ans plus de 30 ans. Ah mawa ya pasi merci de kododo ngo kaboli mawa.
Bonjour mon écolo. L'état na biso ye moko apesaka autorisation na tangu bato atongaka bazala na tangu bato atongaka bazalaka wapi. Lokola bisika to utolo baba na ba kota ba mai ba kota ba mai na bisika ezaka interdit pour kotonga ba espace vert wana surtout ba lelo atonga kuna l'état ne pesa bango mikanda kaka l'état moko to pesa bango mikanda bato l'état ba gens wana. L'état il ba ministre belé ba cop wana ba teka ba site wana ba yidi ba ministre belé ba cop wana nous les congolais ça va congolais. Bonjour Mbonda écolo. L'état du Congo a existé pour makamoto monaka passi. Voilà. L'état azali daé mais batunde mitema mabe to ebité batunde. En tout cas gouvernement l'état congolais et sengeli ola sa qualité ba compétence pour permettre nyonso ezala malamu. Bonjour Mbonda écolo. Wapi ville ya sika. Gouvernement asala depuis Mobutu na Égypte, Nigeria, bato sala ba ville ya sika. Voilà. Ce sont des exemples au sengeli to lada. Ba mboka loka ba Nigeria, ba Égypte, na ba Nigeria ba pays misusu, bato tonga ba ville ya sika. Biso ka ba ville o ezala o to yebaka. Ka vous ezali ba cité ka ba cité mo ezali. Ba ville ka ko to yebi wana. Jamais de ce que tu vas vivre la cigamé. Il y aura des choses qui sont pas toi. Oh Nani, vous faites du samba. Oh Christian, à ce appartement qu'on a dans ma tête. Oh, ce appartement dans l'Afrique du Sud. À ce appartement qu'on a dans Los Angeles. Mais ah, voilà Congo, même dans le village là, il y a un coulé dans la mouchi. Dans le village de Mbandaka. Dans le Mboka de Mangai. Dans le Veke wana. Wabano ngwe singe. Attendez qu'on pamba, ouais c'est pas besoin de ton gâté, besoin de mon belé. Oh, ngai général tel, ngai ministre tel. Voilà. Nous sommes et ça qu'on l'a dit ça. N'engeni biso mo ba congolais tous ça ba valeur ya mboka na bisoté. Toi baké, tous ça na mboka bisoté à part République démocratique du Congo. Donc nous sommes censés protéger mboka oyo. Na ba condition nango parce que to kuta kape makambo mususu ba koko so salaki biso be secrétaire kape ba histoire ko permettre que ba ko boya sima ba si pela Congo la biso numéro la biso ngwana boko si ko benga biso boko ti ko pesa so voice na bilo ya belé pour que tout ça toujours émission o le biso balamu à partir ya ba sujet obligé pour ko proposer biso. Voilà, merci beaucoup biso la bilo secrétaire tamu la même morale surtout songi Congo te tout ça ensemble ça malama Congo azalité. Tout ça, toujours soutenir Bisso. Financièrement, spirituellement, moralement, même le matériel, pour que tu construises ça, Moussalo Malam, les conditions et singeli. Tu profiter, tu as vu que c'est qui anniversaire de l'équipe de monde écoloté, et le cola. Anniversaire des sentiments. Tout ça, on a 2 pages roses. D'abord, il y a maman Persile Liambasi. Persile Liambasi. Maman Persile Liambasi, Abakisi Mvula Moko. Katia Bamvula, Onzambe, Apesai, Maman Persile Liambasi Moko. Et bien, journaliste, c'est la Katia chaîne, la 10e rue. Tu as vu qu'en tout cas, journal loko, Léa Kobela, Tabade, Taba, Nakwanga Mongole, Mona Pipila Kubota, Eza Ebele, Oh, Bissové, mon décor, en tout cas, nous avons souhaité, joyeux anniversaire. Anniversaire Yami Balé, bon dimanche qui anniversaire moko qui toko les soucis à bébé Nabiso, bébé Rachela Masengo Sango, mon président Jonathan Sango autour baksa. Vula moko Katia Mikolo billet 11 amé autour PC la sia moi oyo. Boye bakezaki journée moko exceptionnelle moko la dimanche. Ba tout ba liaki, ba melaki. En tout cas, ezaki journée moko qui toko pour la lokumu ya kokanisa ndenge mon Nabiso bakisi vula moko. Tout me ko na élément au à quelques minutes dernier les kalaki signé Christian Moucheki. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rachela. Joyeux anniversaire. Oh
boisson à gâteau. DJ, atieni biso muziki. La fête continue. Par le Seigneur. Voilà, biso bonda école te souhaiter bébé Rachela Masengu Sango en tout cas ba happy birthday to you. Tu dis que au comme la kitoko nyonso ezala vraiment avec plaisir, avec impact dans idéologie. Nous sommes arrivés au terme de l'édition de la mission Mokwalelo. On a dit à présentant avec impact dans l'idéologie. Mais on continue à s'abonner massivement. La chaîne YouTube de ce monde école officielle. Bah activité la bino, au ben nabiso. Bah problème même aux alango, au ben nabiso to kita ba ça ba caméra kuna. C'est aussi comme ça voiture kuna to ya kuna. Si peut voilà plateau au plateau au moni, au moment écrire mettre sur l'axe bino yango, plateau la biso yango, bokoya, to ma bino apo, ba konziba yoka, kolela la bino. Mais ça dossier bon mon nene. Ozo salema. Ya kingasali na route mo kali. Côté au chef qui kala kala ateka mapango. Yonde ko oyo, soit disant un chef mo bimi kuna. Comme il y a mapango blandi voice wana keba le col a yo au moni que ça bibi kola bibeko au bandi ko botre votre parcelle yeba que l'état c'est pas comme la simana yo au corrompre la police surtout au corrompre la justice tout bobimba quand la police wana la justice wana ba relaxo que non ni au-dessus de la loi comme yo comme ça peuple c'est ma papa no nyata bango biso mondeko to kelo sko likolo ba ko kanga yo. Si réellement que ma belle est appartenue à eux, il y a quelqu'un qui a micro d'abisseau, autant que ma belle est allée à Yopé, ma décoller, ma stomach yango, et pas y a usurpateur. Mais ceux qui m'ont sauvé ma belle wana, ma soeur qui m'a biscuit à confondre à bon, il faut, mais il y a pas que l'État a kokangayo. Donc, on a micro d'ali koya, beaucoup de pensa, intégralité, il y a yon de ko, oh, ça va des de kouna, la route mon kali, ma belle au chef qui kala kala, qui kala, a télé la cabane de combat dans la kimia. Ça a été un plaisir pour nous, nous représentons l'édition Oyo, si ma caméra est moko. Le papa qui sont lequel Wilfried Samba nous webika masolo kitoko réalisation le montage ingénieur a écrit dans ma tête les grands messieurs Montréal et Christian la bombi combo la bike musala kitoko tout à la prochaine édition de cette casse je vous aime beaucoup plus bye papa qui sont lequel d'ailleurs moi là tout ça pour la bolingo, tout le la République démocratique du Congo en particulier, ville province ya Kinshasa. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune. O ezali base ya chef de l'état o yemo kwa za ya katia ko préparer pona
et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balider oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi balider ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a été la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yak. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722.